Salut, mbote bandeko nyonso o bulandaka Irsil Botelo TV. Nakasi lelo na yeli bino video ya mawa, lelo na yeli bino sango ya mawa. Lelo na yeko partager likambo na bino eza likambo oyo euti ko salema deja kala mingi te. Donc eza likambo oyo esalami lelo te, eza likambo oyo esalami pe lobi te, eza likambo oyo euti ko salama kala mingi te. Alors bandeko nanga na koyebisa bino pourquoi toye nango po likambo ese salemaki, pourquoi toye nango lisusu liboso na bino. O wana bozomona ezali bongo Mimi Kabeya. Mimi Kabeya ex mwasi ya José de Londres. Azalaki mwasi ya José de Londres, babalanaki pe tomonaki, me kaka ndenge toyokake baboyana. En tout cas toyebite soki eza ya solo to eza ya lukutake. Mimi Kabeya na José de Londres baboyana. Mimi Kabeya aleki na accident moko grave, tant le bi grave eza vraiment grave. Yango wana toye kopesa bino information eloko nini oyo ememi biso awa, est-ce que aza envie to aza envie te, est-ce que problème ekomelie to problème ekomelie te, to koyeba yango nyonso awa na Irsil Botelo TV. Na yango na sengi na bandeko yo o kotimba liboso na Irsil Botelo TV, en tout cas yo o 8 ans ya kokota na Irsil Botelo TV, so ezambala na yo ya liboso o trouver Irsil Botelo TV, alors o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba analyse na biso, partager ba émission na biso, partager na WhatsApp, partager na Facebook, en tout cas partager partout. Nzamba lola ako pambola yo. Ndeko nanga tango s'abonner, kobosa na te kofina cloche ya notification pour que prochainement tango toko sala ba émission na biso ekomela yo directement esika nyonso okozala. Wana topesi merci na bandeko balandaka biso, topesi merci na bato o basutenaka musala ya Irsil Botelo TV ekende liboso. En tout cas topesi bino merci na musala nyonso bozo sala pona avancement ya chaîne na biso. En tout cas babona ne na bino nyonso epai wapi oyo ezwami bino, babona ne na batu nyonso. Donc bonane nzamba lola a protéger biso nyonso. Ndeko nanga yo ozolanda Irsil Botelo TV, tika 2024 ezala année moko ya prospérité, ezala année moko ya malamu pona yo, ezala année oyo nzambe akolokalize yo, ezala année oyo bolamu eko salamela yo na kombo na Yesu. Toeli bino lelo Mimi Kabeya. Mimi Kabeya aza star ya mboka na biso. Mimi Kabeya aza comédien, ba comédien bazala star, bazala ba star bande konanga. Aza star po ayebani, aza comédien oyo ayebani, oyo asalaka vraiment musala na yepe kitoko makasi. Na ye asala ba théâtre na ye na ndenge moko bien, asala ba théâtre na ye na système moko ya bien makasi. Alors Mimi Kabeya aza na groupe na ye pe moko o asala ba théâtre na ye pe epa na ye moko. Donc soko komika ka Mimi Kabeya na Facebook oko retrouver ye na chaîne na ye moko, azo produit ba théâtre pe na chaîne na ye moko. En tout cas lelo batu tokomaka kotala ba théâtre ya Mama Belleville, Mama Sila, Dinana, ba Bobo Manoka, toyeba ke bato musupe bazo sala pe ba théâtre ya kitoko makasi oyo ezo sala vraiment malamu mingi. Mimi Kabeya azalaka na ba idée kitoko, asalaka ba théâtre na ya bien, azalaka vraiment na ba idée moko ya bien makasi. Alors bandeko nanga o bozomona ezalaki accident oyo Mimi Kabeya basalaki, abandaki kokende tournage. Accident ezwaki na nzela, abandaki vraiment kokende tournage. Na mutuka ye moko nde abandaki kokumba. Donc mutuka eza ya taxi te, eza te ke o bazwaki taxi po bakende nini onde taxi ekwei, non, eza mutuka oyo ye moko nde abandaki kokumba na nde bayaki kokweya na accident oyo. Babandaki kokende tournage na bango kaka ndenge bamesana, bazokende na bango tournage, bazalaki na ba comédien mususu na kati. Alors nde bayaki kokweya esika o bakwei, boyebi peka pays na biso ndenge ezalaka, peuple congolais yebi déjà pays na ye Congo ndenge ezalaka. En tout cas soki likambo esalami po intervention eya ezwa ko moins 4 heures 5 heures du temps
po intervention eya donc intervention eya ka directement te eza te ke likambo esalami directement intervention eye intervention ewumelaka kaka po eya d'ailleurs bino mo bozomona deja bazosala tout po babimisa mutuka wana bozomona baimage na tieli bino na nsima ya bafoto oyo bozomona ke bazosala tout po babimisa mutuka me ezosimba vraiment te bozomona bino moko ndenge ezoleka boyebi mboka na biso Congo ndenge ezalaka donc moya koloba ebele eza te pour tout le monde ayebi déjà mboka na biso Congo ndenge ekendelaka wana bozomona kaka bazotombola mutuka bazomatisa yango pour ke balongola yango esika oyo yango kotaki. Alors tokumisi nzambe gloire à Dieu pour mutu nyonso na asalaki o azaki na kati ya mutuka wana en tout cas mutu akufite. Mutu akufite batu nyonso o bazaki na kati ya mutuka wana babimi sain et sauf donc nzambe abateli bango babimi baza na bomoi. Pona o etali mama na biso Mimika Beya aza en vie akufite azalaki kaka na hôpital moi ba boyebi kaka soki mutu auto sala accident ndenge ezalaka nzoto emenasaki en tout cas azalaki vraiment na menace mais na minute o tozoloba na minute o tozoloba boye donc Mimika Beya aza na ye bien nzambe vraiment asali ngolu malgré maladie malgré nyonso malgré accident mais nzambe asali ngolu abimi na ye bien azalaki na hôpital mais ici abimi na ye nzoto eza nango malamu koleka soki tolobi toke na chaîne na ye soki oke na chaîne na Mimika Beya okomona ke ba théâtre ezo continuer donc Mimika Beya malgré nzoto mais aza na ye quand même bien nzambe asali ngolu na mutuka wana ata mutu akufaki te ata vraiment mutu akufaki te na mutuka wana bango nyonso babandaki koke tournage ba o bazaki na kati kuna nzambe asali bango ngolu babimaki na bango nyonso en vie. Alors bandeko conseil na biso ezali boye tango tolamukaka na tongo topesaka nzambe merci pesa nzambe merci po ba o bakufi oyebi te bakufi na nini ba o bakufi oyebi te baleki oleki bango na nini oleki bango na eloko te oza spécialité ke bango pour ke nzambe atika ona bomoi eza na bato ebele basala accident ya grave kutu te ka mutu ke beti ka mwa mukie mutu akufi eza na bato ebele pe basala accident na mituka te akei ka tambola beti libakwa lali akufi metangu nzambe obatela yonanga eza ngolu Mimika Beya asali accident bomoni mutuka ekeye beti penze dinditi na kati ndenge dindi bongo me nzambe abateli bango mutu akufi te babimi bango nyonso baza na bomoi eza likambo munene eza likambo okumisa nzambe bakomedie boluka nzambe na ndenga solo bosambelaka na ndenga solo alikambo ekomeli Mimika Beya na batu na ye bazalaki na kati ya mutuka me toyoki ke o moko akufi me toyoki bablessire makasi me nzambe abateli bango mutu moko azwi blessure aza te mutu moko akufi aza te mutu moko abukani aza te nzambe abateli bango baza na bomoi babimi vraiment na bomoi en tout cas eza facile te eza vraiment facile te eza likambo moko ya kokumisa nango nzambe kolala kolamuka ezaka habitude te ngaloba toujours tolala na volonté na biso olali pe na volonté na yo pongi eye omati na mbeto lali musuku tupongi yibi ozaki ovande yibi na kiti ka to na mbeto to na kiti ovandaki pongi yibi olali metangu tolamuka na tongo ndeko na katika na biso ezala volonté na biso te eza volonté ya nzambe okolala pe bo nzambe pas yo na sapongi olamuki te na combien de personnes o balala balamuka te alala ekabo ya kei na sapongi sans kolamuka baza combien de personnes toleli bango alalaki kaka kufi combien
bato ebele balala pe balamuka te bato ebele toyoka kaka lalaki oyo akufi na sapongi asalaki crise na butu akufi combien de personnes oyo bakufelaka na ndenge wana oyo balamukaka te me nzambe abateli yo na nga nzambe obatela biso toza na bomoi nzambe abateli Mimi Kabeya na aksida makasi oyo asalaki boyebi te mitambu nini oyo diable atiaki mpo baelimine bango soki moko na bango na kati ya mutuka boyebi te bakomba nini mutambu nini oyo batiaki mpo na bango me nzambe abikisi bango baza na bomoi yango bomoni bandeko na nga kolala kolamuka ezalaka nango habitude te kobima kozonga eza ngolu ntango olamuki tika journée na maboko ya nzambe bondela mpo na journée mutuka ya yo moko me avokota na mutuka na il faut bondela donc tolala luka bakufi toyebaka te eloko nini diable aoperaka yo lali oyebi te diable abouleverse nini na mutuka na yo tomona yango na bafilme ya Nigeria tozotala yango ke bademo mo baye babebisi mutuka mpo ntango moto akota na mutuka ke esala accident kufa totala yango na bafilme ya Nigeria totala kango bandeko na nga alors biso toza na bomoi tokumisaka nzambe lelo Mimi Kabeya aleki na accident oyo fala kufa peut-être monde à ténèbres esi ebongisaki bacercueil mpo na ye esi ebongisaki bauniforme matanga mais nzambe épargne ye na liwa yango bandeko bacomédien il faut bobondelaka batake eza kaka na bacomédien te bien sûr batake eza partout mais bacomédien bazalaka mingi atake par bango moko bandeko na bango pona bandeko na bango ba comédien bango na bango bana ba guerre d'esprit makasi tolo bango kana ba comédien wana bandoki baze belé na ba comédien wana lelo to comment reconnaître batu musu na maloba mabe to comment reconnaître batu musu na ba maloba na bango lo ba comédien mitema eza bien te bali komona batu na succès te bali komona batu basala kombo te donc eza vraiment bon ba comédien belé basimbi bakisi pona oluka succès donc eza vraiment pasi mingi pona ba comédien mboka na biso yango toloba ba comédien boza na vie de prière mikitisa na onzamba tombola oza na vie de prière mulai olamuki na tanga avant que le tournage bondela pona vie na yo oyebite kaka bato ozoke kuta na bango oyebite nani ennemi na yo oyebite nani ennemi na yo lelo tomona ngona ba vie réelle tomona ba ennemi na biso baka bato tolingaka lobi baka bato tozaka na bango bien mutu musu ozaki na bien ozomona pena o ndeko nango zwi mutu musu lokwa ndeko na yo ozala na bien mena ndenga okomelo ennemi oyeba te alors bandeko nanga il faut kobondelaka bandeko ba comédien bolongola distraction o eza 2024 totei bino ebele na 2023 et puis na 2024 tokolemba te kote ya bino bolongola distraction na vie na bino bolongola molimo ya kobomaka baninga bolongola molimo ya kolukaka liwa baninga lelo toloba boye maogivula aza wapi lelo toloba boye maogivula ana pasi maogivula ana pasi bana basali ebongo bino bokasi maladi mpese wana muta famille na yo obwakele po azwa nini muta famille na yo obwakele bongo po azwa nini tomona maladi ebele na monde ya bata théâtre ezaka okoto babwakele mbasu okoto babwakele mpese okoto babwakele bino bokasi ba maladi ana euta pa bata famille na bango euta pa bata famille na bango te kaka ba mitema mabe ya théâtre lelo koma kaso bo bandi rando na mutu après quelque temps babwakele o maladi maogi vule to chomona be émission leki ya barando to mona epela ya loba to mona ya gabia ya loba après kaka quelques semaines babwakele mawo bakotisi maondako ba comédie ba mitema mabe ba comédie ba na mitema mabe kongola zala dana mwa mutema mabe na emuko boya kati siko basusu ba comédien o ya lekanga na succès o a jouer kitoko kanga yango bomoni bazo bomana bandeko ba comédien bo matisa vie de prière et le banango papa Charles Abostra mata na prière yaya mata na prière oyebite nini eza liboso na yo bomoni Belvi Kandi azaka kombati mais jamais abattu pourquoi Belvi Kandi aza toujours na makolo ya Nzambe ata lelo bato bafinga kaye bato bayaka balobaka mais Belvi Kandi azaka toujours na sia makolo ya Nzambe moi sana tomona kaye toujours azaka toujours na présence ya Nzambe toujours na prière bocho tala live na salaki le 31 décembre botali live na salaki le 31 décembre comment zo louer Dieu
soki bokangami na nzambe e ozala bien ba comédien il faut bokangama na nzambe il faut bobondela makasi bwana ba combat ebele boza vraiment na ba combat ozosenga bobondelaka makasi lelo tokumisi nzambe na likambo komeli mimi tokumisi nzambe soki te bolinga boyoka kaka kuna comédienne moka kufi kuna bo imagine bazaki combien de comédiens na mutuka wana bakesala accident wana soki siko ke liwe linga kozwa bango nyonso combien de personnes balinga bakufa tolinga tokufela combien de comédiens eza passe en tout cas tokumisika nzambe abateli bango bazana bomoi na yango tango zo kumba pe mutuka il faut pe kozala pe na maîtrise il faut koyeba pe ko ba vitesse ba bloc non il faut koyeba malgré baloba tango accident yaka elobaka te eza te ke batunyoso basala ba accident bayebi kokumba mituka te mutu yonso ayebi kokumba mituka kande baloba tango accident yaka elobaka te en tout cas il faut kobondela il faut vraiment kobondelaka ba comédien bo mata na vie ya losambo bozo so likambo esalami na zonga aka na maloba papia ya pasteur de la foi lobaki nini na zonga aka na maloba pasteur de la foi soki lelo ba comédien nyonso bokolukelongi ya nzambe na ndenga solo nzambe omimonisama na bamisala na bino nzambe omimonisama soki ba comédien ebele bokozwa vraiment décision ya kokota na mulalo sambo na oluka nzambe na ndenga solo bokodévoile ba faux tête bokodévoile ba comédien oyo baa na kindoki bokodévoile ba comédien oyo baa na misala mabe bokobimisa bango boye na poisa bokobimisa bango boye na poisa mpe botia bango musika na bino alors nzambe azwa lokumu ndenge mimika beya na équipe na ye mobimba oyo babandaki kokende tournage mutu moko akufi te en tout cas bango nyonso mutu mpe azwi mpe pasi aza te mimi azalaki na hôpital mais ça va en tout cas nzambe alola azala elongo na bango oyo batikali nzambe mpe abatela bango mingi yango nde ezalaki information oyo Irsi Botelo TV ayaki liboso na bino po aya kokabola na bino. Alors bandeko nanga wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongi te. Car nde na ifisaka bino soki ezambala na ya liboso okoti na Irsi Botelo TV. Donc soki vraiment ezambala na ya liboso okota na Irsi Botelo TV ndeko mama ndeko papa ndeko yaya esika ozali awa tozala kaka na objectif moko. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. Nzamba lola ako sala yo bolamu. Imagine ka tango partager wana 4 ou 5 ou 6 personnes ba koti à travers partage na yo. En tout cas nzambe ako pambola yo. Partagez ma vidéo na biso, partagez yango partout, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez na Facebook. Nzambe ako sala yo bolamu e bele. En tout cas bande konyoso o bolandaka biso babona na bandako na bino babona ne partout oyo bozali. Balobi anniversaire ya Linda Bukulu ya balinda elekaki lobi le 2 janvier. Alors tozo continuer ko fêter ti lelo le 3 janvier. Donc moi oyo nyonso eza ya Linda Bukulu. Joyeux anniversaire esika ozali. Nzambe asala yo bolamu, nzamba lola akanisa yo na libota na yo pe asala yo bolamu e bele. Bolamu e bele e localiser yo. Mbote na famille libota mobimba, mbote na bandeko nyonso o balandaka Irsi Botelo TV. To continuer musala kaka ndenge to salaka. Donc kaka ndenge to partageaka, to continuer na ko partager bongo e kozala malamu mingi. Voilà to kutani à la prochaine occasion. Bisous. Bye.